Faute ezali muto awelesaki liboso. Oyo akendaki liboso. Azo enveloppe. Akati ndambo na ye, na tuna ye boye. Ya bombi, na jouer le côté. Na jouer le côté négatif. Nga noko. Fona diati. Noko pa diaka. Eloko na telemena. Baka tange batu mabe. Baka tange. Babo meninga ndeko. Te, eleka. Babo ngala ya munjaka na baka makama poison na baka ngote. Katanga lelo ye poison côté la peau noire. Au fond ndako poisson. Bonjour. Ipa Mundondo ngana sadi ndoko ya Mindondo noko bon les premiers c'est quoi ça na ye banda ya bayanji bapezinga to sali rapport na bande kunanga Mindondo akufaki dazo ya mai neko bena mpoasa lene komia bayesinga mama nani abisha enveloppe Olive lene mama bisha enveloppe odie ko na maboko noko mwe ba yo fe yo me kuba na muto bankaka mo kuma mo sufe ngai na zali noko na tikira maboko pamba Mindondo azali femme libre, femme veuve, femme mariée. Bon, nga noko fona diati noko pa diaka ndasi mona kasere mona kasatiki akufi noko pe pas profiter de sa mona kasi nanga abanda osala msala ya masano fona ko se retrouver te ndatikali maboko pamba mbakiri kiboko Faute ezali muto awelesaki liboso. Oyo akendaki liboso. Azo enveloppe. Akati ndambo na ye, na tuna ye boye. Ya bombi, na jouer le côté. Na jouer le côté négatif. Na utimboka. Lelo na zali bibembe mibale. Mindondo akufi. Buta critère art. Ce féminin kanga la akufi. Ebembe na kimite. Tokozi mikanda na l'état. L'État va répondre biso et bien mini kangale bima mokonzi atala makambo ari baninga na yeba balukile mini kangala bakoka na major eloko na telemena bakatange batu mabe bakatange babo meninga ndeko te eleka babo ngala ya munjaka na baka makambo poison na baka ngote katanga lelo ye poison côté la peau noire au fond ndako poisson. Vous voyez na kit poisson. Bon, na yoka poisson ko dia. Poisson oyo e koti yo na mitsopo ezengizo mitsopo. Mais di kambute. Mais loko na koloba di kambute. Ngai otime di bulu pona ngala kumba di boso. Yo beso le tala na se. Oba so na se. Mais obomi emili kangala pona kiti. Oko zango pete. Négatif. I give me a shock, the primis, and Papa Kuruyaka, a grammar controversy. None baka, moi je le baganin, on goes to Manabele, Tika, Nabazen, mais au moins le commis, ta. Tono, Lembole, la person Buteyomo. I give me. Bon, tant que on a vu sur la bande de repressé, toi il y a une richesse au bengi art, mais toi bande exploiter on a été bandé après ça sur goût il y a comment, na loko ngo relaxant on ma robinson na télé. Mais quand ça on anda cause na loko mais au lieu exploiter on était. Bah ça on a sondé après ça sur ma sentiment na plaisir na lengi parce qu'à l'époque aux RTV m'excuser, total la bango ndi bande ko après. C'est ndingi ande ko leka soto ka herbe groupe salongo biso sous devant télé. Tandis que vous en gâtez, on dit que vous avez le loko ko exploiter on ndinga ezalaka mais les mal quoi
Bablom ce comme leka chaque matanga toka oh ba oh ba sala ki boy ba zwa ki boy ba lia ki boy biloko ande to se kana ngote so matanga il faut to zala bomoko ça veut dire pas si wana ebeti biso ebeti pe bat nyos même public yo landra biso ba ya kati ba yo kasko biloko wana est-ce qu'il faut oza bomoko kana matanga to il faut déjà oza bomoko administrativement pour makambo ile karape très bien administrativement il faut to zala bomoko ce n'est pas que matanga obe mutabeli nde boye bolase obolingo bomoke ba démarche ke bino bozwaka ou hein non biloko wana de ebeti mabe depuis lobi na morgue nde to alaki to yo kangona soni moyen ko intervenir ezati bato musu ba oloba public na biso nde loba biso na ote d'avance que tu vois que spéculation qui tient là d'avance que tu vois toyo ki boy et sali boy et les cas qui boy biso soni en to poli nango to poli to ko lobati en tout cas ça son baya na biso ba papa na biso s'il vous plaît organisation na bino ki ndaka na moi bien mais bobongisa bolongwa ba image ezo bimaka po na bino wana epesa mabe ezo fingisa biso nyonso na baleki na bana biso to na sima na bino bolongo eloko wana souci na ngeza nini pasi kaka neto ko mosila no bezaiki papa de lo mama to kende wapi na ebite soki nini soki pe nyongo nani to wana ngo biso ba artiste to kana to futa wa nyongo na ba yayo batikali ba papa batikali ba leki pe batikali po to zala bien to lingi eloko e continuer souter to zala bobangi nzambe to saka ba parents na biso ba boti na biso ba ya na biso na ba leki pe na musana na biso to batela ngo pe pesa biso bonheur to yeke matanga na biso ba musu ba ko monzo na ba façon moko boy mais ça business mais ça bongote il faut to zala ke non matanga ya matanga faut to considérer matanga eza place ya sentiment et plaisir ya se faire voir eza place à mawo et frapper biso depuis maman sœur na biso munendo akufa pongi na nge koma ya kolala 22h ou 23h 3h 4h et 4 ans depuis lobby morgue RTNC place Mungita place na mama balé kolonga una victoire lemba ni to go suksa na martyr ndo ndeto za wa donc na roza na phase moté ya sengona na mito phase nga toujours ya tristesse na ma biso nyoso artiste to m'a frappé na disparition au lisusu donc ebeti biso mabe mais courage kana bo batikala en vie tous ala uni bomoko merci beaucoup par rapport ya ba papa na biso pe na baya na biso mambazo sa biso mingi so to lobela surtout total rapé bande ko na biso bazana se parce que tozo mona ka ke biso to wuti na ba groupe ya baya me ba na likolo kuna bolinganeza te yango balobaka ke bazosekisa yo na motema na bango balinga kote donc souci ezaka wana komona lelo mama mindondo lisusu alanda ve na biso ve mndweri esali biso pasi bapere baokende bamere baokende pourquoi pas bongo bavie na makanisa malamu oyo bango bazala nango ya kovanda na place oyo bango baza lelo mais bakanisa biso mpe quand même baraisonne mpo na biso journée na biso ya lobi kuna eza ndenge nini bana na biso bazovivre na pasi hein était que artiste mais toujours vivre ça bana na pasi kotanga na bona pasi donc to ebité nini o to ko sala ya malamu o ko sangisa pena ba artiste pena ba koma na niveau moko boye lobi pe batwa tangela kango awa je sais le moi papa bengana bango ba seba parti tout papa bomeli siffler tomeli siffler chamakande ça me voit voilà non tout le monde Amélie siffler ate biloko na agence moko na lemba wana na JCPP bajansi nyonso eza ya mavwanga saba nana nina yo malamu tu ya kuzwa bilo na moni yangu pete mona yangu lukula boni yangu wana yo Bonjour papa et maman. Ah bonjour. On déplace. Ah? Venez Ah place. merci. Bofanda. Ah kuvanda. Pesa biso code na bino. Code yangu wana. Lamu keka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yote o. Ngai nde. ça carte de lecteur papa. Papi.
Logo ya deux colis oyo, hein? Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baluka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya ba agence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ba conteneur eboni tala dépôt na biso okomona confiance. JCPP, la rapidité, la sécurité. Oh ya c'est kolela ya bato makambo na bino souci ya ba agence esili epai na biso. Tala biloko eko kita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi andimi te epai na biso bokesene ezali